et risque qui même menace à trophée et là n'a peut-être na cimetière Tony mais nzamba batelanga pona bela ki makasi nangai nandimi yeba kabokilo kombo nangai ezali nazo makasi mate. Yango baninga bozali kopanga nini ngaita kinga na koki kozonga nsima te nandima to na boya bande na bimisa na informa na forma donc na éduca alors ba reconnaître ngai Shimba. En tout cas, c'est une émotion quoi. D'abord on a remercié Dieu. Ibolo et Kokishiko pour les deux personnes. Les caribes sont pour changer les boulot comme château Bakisha pour qu'il y ait du corona. La choucha vraiment donc je manque le mot, excusez-moi vraiment asina lingi ofanda nayo pembeni na ngai Shila tu vas organiser 10 sur 10 Basale Lokomoko, je ne m'attendais pas de voir ça la bonne. Na ebisaka bokilo kombonanga azonga kasima teo Angola ultima hora shene yaka moko Angola ultima hora naloba nini yango kati okelobele pa wapi c'est lelo ekoti lelo ezate ko c'est lelo ozira ba une semaine ba te kaka lelo nyose leki lelo ingénieur, bravo! Angola ultima hora. Chers amis internautes, chers téléspectateurs de Boss Brother TV, bonsoir et bienvenue dans le jour le plus attendu, le 13 septembre 2020, où nous sommes en train de rendre hommage à celui qu'on appelle icône du théâtre congolais, le monument vivant, l'ancêtre vivant, Papa Takinga, l'homme de Caneton à l'aisement, Azong Rassimate. C'est-à-dire, vous qui êtes branchés, restez toujours là. N'oubliez pas de vous abonner à Angola Ultima Hora News. Tout ça se passe ici. C'est-à-dire, ne zappez pas rester branchés parce que vous aurez de bonnes choses. C'est-à-dire, théâtre, musique. C'est-à-dire, les cinéastes, et ça, dans le cadre de ce c'est-à-dire, bon, ça l'a branché parce que Luanda Today et Libino Masoula Kitoko, avec votre humble serviteur, Rolin Domba, la presse de la diaspora. C'est-à-dire, Bino Masoula Ndabiso, chez des panneaux de Nizanga Souka, Doudou Lindula Cabral, pièce de rechange originale. Tobo Salite Masoula Bilamba, Miguel Ndofusu. C'est-à-dire, bon, ça n'a quoi. Parce que tout ça, la peine n'a trop. Banamaï tout va sentir pena qui est pena qu'on rendre hommage à celui qu'on appelle l'ancêtre vivant, le monument vivant du théâtre congolais, Papa Takinga, l'homme de Caneton à l'aisement, Azonga Kassimate. C'est-à-dire, naïbisi déjà caméraman dans le cerveau, to baluka, to kento solona bango. C'est-à-dire, vous allez brancher quoi? Mon place on est à Angonga, vous s'abonnez ou on a clock, malamon Angola Ultima Hora News parce que ma sola boy salamaka, ah on a quatre Angola Ultima Hora. C'est-à-dire, quand vous jetez zala nous on a parce que tu vois solona bango, vous n'appelez ma sola on est à quoi? À suivre. La Solona qui est équipe d'Angola, Ultima Hora, ingénieur, bravo. Ma faute qui toujours. Et Souka qui va la tête.
Pablo King, habite Chucha, idée pour ça va bien, mais il faut que tu aies penza, na maboko pepa tu bamona. Donc télévisa Pablo King, on met télé maboko, hier azalaki producteur, oh ya Jimmy Kachapate na époque événement les gabiens. Pablo King le deux cantora, merci le grand douanier. Maboko penza parce que hier nous avons sali makaboko le domande boye. Ok, je suis tout raté. Azalaki ya mobote. Tant on a jongi balobi, ya motema ya malamu. Eza facilité moi la voici. Asuma moninga na moi la voici. Et surtout na ngolao, ben na moment. So muta subi azo sala, il faut qu'on zima. Utami bale oya soutenir au moni protocole et l'atima polo ya double poche et katikatima. Na sobe na ye selon mon cœur, katikatima. Atiene mama pompo penza et ça la cabian. Katikatima mon cœur double poche. Merci, merci, merci. C'est famille, famille, ton famille. Papa Takinga, comment on a une famille? Poste non a Takinga. Lieu de naissance, point. Alors dit, je suis chaleur, dit comme envoyé de naissance. État civil, à sa mariée, à sa perte de 8 enfants. Études faites, Papa Takinga, études primaires naïe, Atangi na Saint-Jean Bosco, Atangi Soussou, na Saint-Charles-Lois
Banga, Baoyo Bayebi, Papa Takinga, Atangi sous na Saint-Raphaël, Oya Limbete. Wana primaire na ye, na secondaire na ye, et le mona Papa Takinga na biso akena IIT Bruxelles, Belgique, Institut National de Théâtre. Grâce à Kenya Kobak, ça a toujours maillé na ye. Papa Takinga, formation professionnelle. Formation professionnelle, Azali, conservatoire national, école de musique chez Madame Alario. Doyeli Soussou, Awana parcours naye, parcours professionnel, il y a Papa Takinga, collaborateur de INA, Institut National des Arts, et Sika Pichoucha Limer Kaouta, dans le cas où on a Institut National des Arts Naïna. Merci, nous allons continuer parcours artistique. Il y a Papa Takinga. Papa Takinga a parcours naïe, Mbonda, Zebola. Chez Papa Alex, tu vas nous commis, il y a Barumbu. Papa Alex, tu vas nous commis, il y a Barumbu. Papa Takinga a sous na parcours artistique naïe, na Gékotak. Et là, qui est jeune comédien de Takinga. Papa Takinga, il y a des sous-sous. Na Chombote. Chombote, et là, qui est sous-sous. La musique européenne et américaine. Papa Takinga, on a son parcours artistique. Il y a des sous-sous. Na frère Jacques. Frère Jacques et la Kissini. Les alliés, le jeune animateur de Kinshasa. Ce groupe a été fondé ou bien ce groupe a été intégré chez Père Bifalo de Lac. Père Bifalo de Lac. Nazogi Awa, ma œuvre, ce sont des œuvres, ma œuvre, Papa Takinga Atiki na Mokidi, Obana Botarae. Yeah.
participar do Clavicage, engenheiro Nelson Lopes Neto. Nós agradecemos também a Xuxa por ter a iniciativa da realização desta magna atividade. Agradecemos também a Pablo Quino por ter apoiado esta iniciativa. Deus também possa abençoar. Cadica Dima é uma parceira já nossa na cultura. Poder terminar, vamos sair, vamos a uma outra atividade que também está à nossa espera, não é? Vamos diretamente passar por cá. Muito obrigado, Xuxa, e vamos estar sempre contigo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Baninga potere mano nazali na likambo ya kotuna baninga potere mananu nazali na likambo ya kotuna soki boyebi bokoki kolakisa ngai nazali koluka mwasi ya kobala natamboli naluki kasi namoni mwasi ya koki na ngai te natamboli ko naluki kasi namoni mwasi ya koki na ngai moninga na mboka oyo tozali na mwasi moko ya kitoko likambo moko tata na ye azali na mibeko mileki makasi mibali mingi bakima kuna mpona mibeko mileki makasi biso mpe tokima kuna mpona mibeko mileki makasi moninga songo na yo tata wana azali mosukisi moninga songo na yo tata wana azali mosukisi yango baninga bozali kobanga nini ngai takinga nakoki kozonga nsima te yango baninga bozali kobanga nini ngai takinga nakoki kozonga nsima te moninga topekisi yo kasi olingi na yo koyokela biso te omoni ndako wana okokuta mwasi kitoko azali wana omoni ndako wana okokuta elombe ya tata avandi soki nazwi bokono soki nazwi bokono yokozala kaka wana mpona kosalisa ngai yokozala kaka wana mpona kosalisa ngai mpe na nsima soki nakufi mpe na nsima soki nakufi yo motu okoleka olibulu liboso yo motu okoleka olibulu liboso mpona koyamba mpe kokitisa olibulu ebembe nanga mokilo na yo mpona koyamba kokitisa olibulu ebembe nanga mokilo na yo soki omimi mibeko mya ngai wana nde okoki kobala ndonga soki ondimi okufa na yo wana nde okoki kobala ndongo ndimi
tona boya. Nandima tona boya bande. makambo masolobi na ngai na ndimi ye makabokilo makambo masolobi na ngai na ndimi ye makabokilo kombo na ngai ezali nazongaka nsima te okilo kanisa kombo wana ezali nini wana na ngai nayoki ndenge masolobi na ngai nandimi yeba mwana na ngai mokolo na kokufa yo motoso yamba salutu na ngai totokufa na yo wana na ngai nayoki ndenge masolobi na ngai nandimi yeba mwana na ngai mokolo na kokufa yo motoso yamba salutu na ngai totokufa na yo mwana na ngai esika moko mwana na ngai
songa haipai kwako. Leo izali kuwa libala. Mkono ya zenga luketu. Leo mzamu kwa libala. Taki ngazako ba. Wewa. Sikoyo. Mwasi nyamubadi. Buzaku kota na piste. Busadi loku moko simabiso tukukota. Katika wakwe. Ale. Tula muziki. Andonga banaya. Andonga sana mbangu kebenga banaya mbangu. Kima mbangu andonga. Papa kufika kwa Abeli Tenzambi. Abeli. Liwaye. Papa, bukila na yokufi. Tous ont un problème avec les instruments. Bandeko banga Botika malamu manakeye Botika malamu tango nanga ekoki Honga na lela Nabalaki mwasi oyo atonde bikila Ekila na yango tango ekoki Sinanga ye, tango ekoki ye, onga na lela ye. Aïe aïe aïe. Pasi. Mokilo na ngai ye, alobaka na ngai boye Nzambe. Natonga ndako mene na ye, natongaka. Tango ya pasi, nasalisa ye, nasalisa. Sikanga na kundama ye. Papa na bokilo na ngai Nzambe kombo na ngai takinga moto oyo asongaka nsima te onga na lela ngai takinga
bokilo na yo akufi tambola tokende nandimi mpona yebi ekila nanga shimba shimba kuna shimba hivi shimba kor shimba nzitu Kitishana na shema na Takenga tukome na libulu yokitana na se shimatulandi chabukilo na yo likolo nandimi mpona yebi ekila nanga Shimba kuna shimba kuna yaga na njitu Shila nanu Shila mais mushande nini busiki bunde nini mama ni kweba bali kukokata biloko Takenga bima nanu na dimbulu tobongisha libulu tosala plaisir à 2 personnes shima okushonga nandimi nazali se koyokela bino Takenga ibulu ekoki sikoyo mpona 2 personnes leka liboso kushonga na libulu komsha tubakisa bokilo na yo likolo na yo nayebisaka bokilo kombo nanga nazongaka nsima te bandeko nzambe ikinaluba bandeko nzambe wayeye bandeko nzambe ikinaluba wayeye bandeko nzambe ikinaluba wayeye bandeko nzambe ikinaluba diplôme de mérite, diplôme Oyo, et allez ma famille émission Angola Outmaora. Et remettre Papa Takinga, diplôme parce qu'à mérité 40 ans de carrière et Zayate. 40 ans de carrière, Banda Bandi Moussalanaye, a conquis 40 ans. Yango, équipe Yango, là où tu m'as envoyé mon biba, et le biba est PC diplôme de mérite. Yango, on a tout préparé qui diplôme de mérite. Papa n'a vu ça, moi, le mouton, va mettre en haut. Il marche toujours. Quand on va s'appeler ça, et moi, ma bonne, ça va bien. Ma bonne, ça va bien. Ma bonne, vraiment. Tu viens bien, moi, là.
Balobi, trophée de l'année 2020, hommage vivant à Papa Takinga. Pour mon trophée à moi, Ezalate, c'est la première fois la carte à Angola. Makambu Oyo, elle est toujours avec Choucha Lumière d'Angola. Balobi, tu repères ça, Makambo. Na Roberta Oyo, Azali Yaya, Azali Koko, na Masala Oyo, la Koko, la Kinga, la Clé. Merci mon papa pour ça, Liboso. Pour Bissot, tu repères ça, la Foyo, Zali Kolo, la Moussalo. Yo, tu remettre, Papa Takinga, pour ça, pour ça, la première image, Azali TV. Merci. Papa Takinga, un mot. En tout cas, les émotions, vraiment, donc je manque le mot, excusez-moi, vraiment, on y descend les émotions. Ce qui est le Kansingai, la choucha lumière, et c'est le la presse m'a demandé Kansingai. Chers téléspectateurs de Boss Brada TV, chers amis internautes, vous qui nous suivez sur Angola Ultima Hora News, BMTV La Bridge, voici l'homme qui a été homénagé, Papa Takinga, l'ancêtre vivant, l'icône du théâtre congolais, le monument vivant du théâtre congolais. Papa Takinga, le récit total de l'événement à Lelo. Pas na le Bélioni. En tout cas, les émotions quoi. D'abord on a remercié Dieu. Parce que à garder Ngatina comme Léon a un trophée nanga et risque qui même a un trophée ôté et là nanga peut-être na cimetière Tony mais Zamba batelanga pour la belle qui m'acasse mais à travers la presse que vous êtes presse et sali moi maloba n'est que na diaspora à Sunginga yangwana oh Sami lelo diaspora Kokodia Nzombo Papa Aron Papa Mabele, Abomengo, Mawivine, de Londres, Juppé Alona 5 étoiles, RDC artiste, na pesibino merci mingi, grâce na bino, ngana zwe loko. Pour ça que nous sommes akufate, pour malade makas. Voilà les émotions. Papa Takinga. Nazomo na yona trophée, j'ai fait un pile à Zoluka Yeba, ba pesi trophée tant que nani. Ba pesi nga trophée vu au ngana sala. Ngana sali mingi. Bato ba yebinga bango ba pesi nga trophée pour ba yebi. Ba yebi que oyo Papa Takinga, il a beaucoup fait pour dans le monde du théâtre. Na bimisa, na informant, na formant. Donc, na edika, alors va reconnaître Ngaï en tant qu'ancêtre dans le monde du théâtre. Merci. Un mot pour l'organisateur, il y a un événement à Lelo, rendre hommage, fort Bassali. En tout cas, l'organisateur 10 sur 10. Bassali Lokomoko, je ne m'attendais pas que ça la bonne. Je suis sûr que ça soit mais la monnaie que Tina soit trophée. Donc, merci beaucoup l'organisation. Liken Simo Staff Fresh Kwazolo Ndabiso. Un dernier mot pour Naboutu Alelo. Pardon? Un dernier mot pour Naboutu Alelo. Le dernier mot, c'est que je ne suis pas égoïste. Sauf que moi, je suis pas sous. On va samsa malamu. Ba bêtise te baninte. Pour quand ça fait bango. Bon souvent n'angaïté. Et que je suis égoïste. Donc, dernier mot, merci mingi. Na bato basunga ngai na musalo. Merci. Papa Takinga, Rolindo Mbala presse de la diaspora, na équipe na Mobimba Angola Ultima Hora,
na ya BMTV bapesi merci de tout cœur et to ligne était kombo na eketa on liboso dès que yo ozana bo moyi biso beto ozana bo moyi to sala était kombo na eketa on liboso pone kaka ndenge bosali boye boti bolâche te so bolâche na kota souci continuez toujours ngai pe na kozala na bino na maboko ofungwana devant la presse BMTV. Donc, vous de la presse, je manque le mot. Merci. Merci Papa Takinga. Ça dit, naebisi déjà réalisateur nanga ingénieur Bravo Trido. Diplôme yangoyo, a mérité yango. Trophée yangoyo, 51 ans de carrière. Ça dit, ezan tsakate. Michigan Moula Sadedeus. Cerveau, Clovis, n'a pas si bien merci. Liken Simon Star Fresco, Doudou Kaba et Lundu, n'a pas si bien merci. Ça dit Papa Takinga. Adresse de Sakara Moko, Angola Ultima Hora News. Bon s'abonner wana. Adresse de Sakara Moko, BMTV La Bridge. Ça dit place wana, pour que information en temps réel parce que awa, tu payes cette information dans Nenge Oesengili. Ça dit vous comprenez quoi? Et c'est là qu'il y a bien Rolindo dans la presse de la diaspora. Donc à suivre quoi. Merci.